abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh. Voilà, très ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur la voix du peuple. Un grand merci na bateau, tout va disposer temps pour Rolanda biso bateau yoba. Commentaka surtout la vidéo na biso puis bateau va partager ça la biso énormément bien mais tout au long de cette émission na Rosala surtout na besoin ya ba remarque ba reproche na bino yango sala ki to meka ko bon ça. Un grand merci déjà na bateau ba soutenir biso financièrement, physiquement, moralement et ça la biso aussi énormément bien. Un grand merci déjà à les boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci aussi à Ami Maninga depuis 001, sans oublier à Pèlerine Mwanza, la pèlerinage. Merci aussi à Oscar Maritou, millionnaire à Gondo. Merci aussi à Bik Kalo Boutique, Pomba ya Swag, Charge ya Mboka, Moulatisi ya Congo, Nenepse Bino, Gelelo, Torozala Bongola, Kisinzura, Venzura, avec qui est au Meka, ko décortiquer, ko solola, oh tout, surtout sur quartier latin, surtout sur Kofi Olomide, puis aussi, Torobeta Lisolo, et orchestre naïe, comme un niveau ni lelo, ils ont évolué. Comment je pense qu'à Rosala mieux placé aussi à répondre à la question. Merci déjà à bateau, tout la biso. Merci à Gilles Vazolando derrière la caméra. Merci aussi à Parou. À Parou, c'est à Issa. Merci aussi à Daryl, Daryl depuis la voix du peuple. Merci à bateau. Tout le monde Gilles Vazolando à Soro fond la vraiment caméra. Dans un leader américain qui s'indora. Bonjour. Voilà, bonjour leader américain. Ouais, bonjour Kerit, bonjour Batutu aux États-Unis. Nous sommes leader américain parce que nous sommes aux États-Unis. Papa Mbana est aux États-Unis. Na Boston, maman est aux États-Unis. Balé qui nous sommes Fred Dacosta, Ferro Dacosta Uchoya aux États-Unis à Boston. Nous sommes leader américain. Vela JB Koumalouta aux États-Unis. Tanya na lati. Tanya na lati. Tala biloka sika. Pour la qui saba maman Château Rouge, maman Château Rouge ba combien biso muto sala kabato maman Château Rouge bino bo salanga maman Château Rouge na sa tindelanga 1 kilo na zota deux t-shirts mais ba ida raopi quand même ba ida ngate ba tanga bato ba ida ba ida na nini maman Château Rouge tala oh aux États-Unis le pétrole excuse le pétrole de Dallas. Jibo Koumalouta, nous sommes là au Koumalouta. Nous avons coupé la tournée aux États-Unis. Nous avons bola qui la Château Rouge ça. Bama Château Rouge yango. Bola qui la Château Rouge bozana. Na Château Rouge bogoza pena na Vareza bopa na Château Rouge. Boni boyeko ba mama Château Rouge. Yo njo ayo biso to sala ba to bosala nani. Nani ba mama Château Rouge bo expliquer nga. Oh tu na lati ba na keti china polo, china caleçon. China caleçon. China caleçon. China singla HM. China caleçon. États-Unis. Mais peut-être bazana ba regret na ba dire na yo Venzo. Na ba dire na ya mabete, o finga ko finga naza. Bango ba ke finga ko fina Versailles. Mutalo ba ke wonga ite ko ngone Brazza mtamone bango. Asoka baba mama suba fingi ba mama mo ba seki na Château Rouge wana o ba kenda ke eza ba tunyo sote. Après tu naza zo bati na vani kabwe na ba fika ba serre na ba petit na ya Château Rouge. Yuko saka na Château Rouge nga sangi batu. Dogo musique vient na nga. Ba masanga ba gi basket ba saka na Château Rouge. Ba gaita maso ba saka na Château Rouge. Ba mettre lu rouetu. C'est Rick Mandembo soka ye parada na Château Rouge. Vous comprenez? Ba bestino bilele. Ba saka na Château Rouge wana. Bango tout est na fin pour na bana finga kia solo ba kenda ki na Versailles ba mama wana na finga bango ba support ngana mo supporter yanga na vrai chéri na to soka la mbula lobby obi comme mibal babenga obomba kana ngona ba polo boy kati na yo mabena nga kitoko minene ekweya te lemba te na tati Christine
tu l'as kitoko ah non surtout kitoko pembe là tu sois noir beba ce bagnard tout le monde na internet voilà ngana donc au kapelanga na sika ote pas moi si sika tala kachelengi o mobile nga bisanga Christine nous a bien Christine nous a bien Christine bien bon mobile batebele banzima te na sala mobile ko na za mbatende bona botande okasi na tuni na botande peut-être à l'époque nous allons lelo mais oui hein à l'époque yo tundoko lo badi ngala yebi mais bato ba hotel c'est ça na bato banzima te oui nga mobile nga pele bisanga Christine non naza fier nanga mobile nga devrait na 19 ans na boti na 20 ans de deuxième mobile nga tu yeboé deuxième mobile nga zate les que souvent mara admana Claude admana Roby admana Jean-Jacques admana ngale marna na Patrick na Junior pour mettre tangaka kuna kini kutoza na bana baso ka peneke ana ba 4 gender na ye ana ba 7 gender na ye na mana Patrick na mana Patrick na mana na Clément na bimana Roby Vomba na bimana Jean-Jacques Pagna na bimana Maître Coré Masamba na bimana Yale Mokemo Kulu to la cravate suko ngasiko bana botama mobile naka moko moi c'est mobile moko moi c'est mobile moko mi balé bazate ba simanga libela zate mi balé na za chance na vie na ye na ebité mais ça passe bon ça passe oui mais qui sont en éviter na lingo lancer message moko clé papa maman Château Rouge ba hôtel aussi que ça na ba misusu o concernant ki bango témé zo qui quand même téma na bango ba dire na mais parce que baba soba o tu ba leka ki wana non o misusu wana moi sala comme blé arrêter la mbongo tata fonte tangana ta or omoni ngana ta or ono so or omonanga ngala ti or o ça combien de grammes nazo bango lelo awanga na kosa te na tera kosa te jibe mpia na gourmet ata mune na loboko yanga na tekela e nga asepe na ngona tekeli watu ana BCBG na 2003 na bosana te si on a se bana mona jibe na loboko na e amona na sobi gourmet ya munene aba 80 grammes amna somba ti lo jibe la trango na ngopa jibe yoka r pour la r ba to yibanga ba mama na ba or oyo sozaki abayibi babinga chacha munena or bayibinga ba monte tozolela bayibinga danser mena nchora nazaki nango de na bimisi moko ona bomba na tango na sona ba fete na kei parce que ana kini kuluna moto bayibinga ba koteringa place na lalaki bayibinga plan ndako na ngaiche OK la ndako na hotel bayibinga na lalaki pa cuisine nga wala ndia babia na komina kini tulala bakota na butu so bebe ke star ye wana ka jouna lala bayibanga ba plateau kenda ba chombo ba montre ba singa danger ogisola sombelanga chasse ba otikale na palais ba montre o setikale na palais ba mayako na ona bomba loko ezaki na palais nde ezo jouer intérim ba mama Château Rouge mande bazana ma ba sangana na or ya boy or ya boy ba mama Château Rouge combien de grammes 128 grammes beta gezo ngana mta ortuna yale mon kulu to na cravate azaka en Angleterre yem direcsanga or et puis 18 carats on a là le bo sokola na ngomena moni ke changer mes ateza que changer tout ça ba or ya ba sokola ngo kare kena papa 5 ba sokola ngo ngara ta or ngaso moni pembe argent argent Gauthier zaka tikeva atekala mutu mwana papa 5 ans ba 15 ans ngana somba na zaka na chilo yango sova etika kina ndako donc ba mama Château Rouge ba mabe et puis moi quoi na zo fika na mabe wana zaka na fonte na Château Rouge ba songo zaka na fonte o fia na so zaka na sexe ni ngana chérie ngana mama na momi yuko pore ngana mama na Château Rouge o fika ngapena to bata zaka na sexe ni na zaka eft na jeta na sexe ba momi simbati simba koyeba yo so la simba no yeba mais so simba plat na sila respect le go simba ngate so ba mo saringa simba nga ya na plat
Hein? Yaya. Bako finga ngate. Ya moi je suis Kofi. Ya Kofi sa problème sérieux. Bazon ba fanti tene bano bane comment me kile ba dossier kuna ya ma be. Hein? Ma belle est-ce que ouais bah tu belé ba au moins on dirait ça et le roman boya muke. Voilà, je pense que Venzora total élément où ya Kofi Olomide na kamba et puis tout développant ensemble nayo par où j'ai ça je pense que après ce monsieur élément on se retrouve tout juste après. Congolais nyonso aza na niongo ya Chimbaku. Nana lelo la terre sainte ya mboka na biso ndenge nasina publia kipanda lobi mpona futa moke ya niongo na mpe mpona kenda na kimbangisme na ngai kimbangisme nyonso a partir ya lobi a partir ya lelo soko moninga na nzela to la prive nga asala ndeko na nga kimbangisme Aye na mboka sacré ya Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa Kimbangu na kosenga na papa nazonga na mote etikalawa azonga na yango te zela nzela mingi ya kolobeza te nayokaki tout à l'heure, la carte du temple, la carte de Messi. Alors, le Seigneur nous a pas problème de Mickey. La Zoti, au final, mon mouvement, pour la forêt, vous voyez, tout est à Boka, la Nyosoka, la Boka, la Nyosote. Et moi, là, la bonne de l'Iba, venir à Zakiwana, la Linga qui peut s'en autorisation, papa, la Somba, 200 kits pour la maman, pour vendre la maman. mingi olobeza te talaka kosala liboso na yo eza eloko moko yaka mikolo nyonso te mais papa soki osolisa ngai boye te obengi ngai te Kofi Antoine aokenda lisimbo te nakosepela kaka oyo ebele nasala yo mosusu nalobela kaka yo moko yo kopesana merci l'accueil na bino maman félicitations pour les garabiso bataka bon on a pas petit en
Voilà, Vincent, on a tout l'élément à Koffi Olomide, comment Bayambi na Kamba, comment Sali Badon na Kamba, déjà bien impressionnant par rapport à arriver à Koffi Olomide na Kamba. Tu vas na mabela kimbang. Wana papa. Achika bana. Esengi kufeka Kamba na Shwanda. Koffi na makama seria lokuta. Seria ngome lokuta. Procès de la honte, procès Sony. O Koffi akosala ngoto impossible. O Koffi téléphone eza star, biso ba star basi ba yaka baba linga ba jibe balinga ba wata balinga ba star balinga ba Maxi Chamba, a basketteur a star international congolais azobeta na France. Na pesi mbote Maxi Chamba. Aza star ba lula e. Tango publier la mona. Star ko tuté ba lula na Facebook ala star te. Ana ka bela mloka docteur ba ko yebo a publier ka photo mdalulie. Bo muto ba star. Public en plus. Koffi et singa kera mabela bakoko. Yaya. Ose mabela kimbango. Mabela moni kimbango nyata yango. Et singa ba maman ba teleme ki soto ba teleme Olivier. Na ba papa. Ba tiki ba kopi na bango. Ba ta France ba kam singa ba ta Paris. Na ba ta Lyon ba kenenda. Boke teleme la mutu one mama mboka. Bana ba ministre batanga na poto no bobeta mon côté. Ba ministre ba yaka na ba poto no bobeta mon côté. Mobutu aboma mboka 32 ans. Bana na bas na ba calme na France. Ka Koffi sepeli sabili na ba nzembo ko ba fazer. Katala bino tu bola banzo bina nzembo Koffi te. Abeta ka musique azana politique te. Kapa yembe la président Kabila. Est-ce que comme la président Ngambo? A camarade la présidente ezali bureau na ebenga kiye mbongo ngo yemba yembi. Asa musana mais bokechu oyo ata lolo drapeau Ezaï bako tumba bokechu ba maman ba combattant ba yuba na ba papa bokechu ni pa fo tumba epo avant na epo Mobutu na Guado un mois alia mbongo Mobutu chilo o muti chilo aza frontière Mobutu pour ba Eve Mobutu salaite bunga ba Koffi nini ba Koffi ba ni camarade Kabila ezaka biro Kabila ebengi bango yuso mona Kabila na Koffi bazomela café ou bazomela champagne. Hein? Non, tout n'a pas. Le président Fati, en 2023, il y a l'élection. Soit bien na boya. Soit pas na boya, na artiste na boya. Et nous, ils ont un copain l'art. Na boya. Et puis, mboka na yé. Ba comprendre un peu ma kamususu. Beaucoup de musique qui a boyé. Et bien, on Koffi Olomide. Président Oyo. Docteur Achubake Tonga. Pas koufate. Est-ce que c'est bon ça bangota? Surtout ba merci na mama docteur na bango. O ba tetara bango. Po yena na facilité ku ta ko boma ya kufa. Po yende. Ba coiffeur na bango ba cuisinier na bango ça bango lokota. Ba joueur ba ko ba bitukawa po na mboka ba beteli pe mboka ba kutepe na président ba zuba ba mituka ba zuba mbongo. Bo ça bango lokota. Kaya ba musicien to mangambo o monteke boketo zo kosa bango boketo liba ko zalate musique etikala ete to continuer na komba Europe mtesalaka Afrique na musique Afrique momba Europe mtesalaka na bi Afrique mombi Europe faut beta en Europe na Espagne na Allemagne na France na boye ba politique ba bazaku na pona nini ekende lelo bano so boti ba presse ba beta musique te ba beta ba zeniti te ba subu sona peke ba mettre Gims ba congolais ba ki para bango te et bon bible ba ni bato ba yembi ba yembela ka Kabila Erichi wa tembela Kabila garçon mususu wana yembela Kabila to tuna kaka ata ba yembeli pe Kabila lelo ava sa mboka kitoko asa sélection na mbongo na yemoko ba sese beta te to vota pe combattant so to vota mutu musu mabe yaya kirich to vota combattant o aleki boketu le ki combat asinango ya ba masasi o boketu salarié ya boketu za su combat te tunane bana ba mettre do suki ado suki do suki na bi te bangote so mettre mboso na bi ko bangote ba Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko ça faux ya Laurent Sokoko atana zina au pire na Kinshasa te atana zina biscuit na mboka na ye mtana ba million ngoto ka ba million asa bote na ngola sala awate ba pesa ba travail te ba misate ba sala ga boketo zu copie na sali
yo so mona pi ngapa na mona na tala bongo na ba odombo bwana ngana bia ba odombo yo mona pi muto abunde pona mboka to mona ba guerre na ba Syrie un Syrien moko leki aba mama mboka a combattre avec bon abatu business. Merci beaucoup. Mon nga linga ko potanga kerich un Syrien biso to la guerre Syrie umeli basko ba combattre pour mboka na bango alega joyeux anniversaire ya Laurent Sakoko, joyeux anniversaire Roby Vraiment Disblanc Goulard, joyeux anniversaire Jeannette Sate Café au lait, joyeux anniversaire Maître Koro Masamba, un Syrien muta Afghanistan a combattre ya mboka na ye basala couple na bango basa business na bango bazo babo ketso bazo ko sebili bazo prouver une musique pamba beaucoup de musique beta mangabo sepela ba bilamba sikene zaki na Paris bouger mais babi bango ba na besoin de changement na mboka venzo na bien changement que changement musique te baba que changement mboka c'est comme kitoko tiseke la chakla sofele tout ça bien yaya tiseke da kuchi libulu moko ya 32 ya Mobutu Kabila c'est du tout koko karangote ya tika Mobutu ba mboko eza basa Mobutu batako beta na bana na bango loka papa banga zakati ba so basumwana ka na babo ketsu batako tumba na ba drapeau impérial wala takawala yeza mama na libulu Kabila c'est du tout koko kitembo sa Kabila fotite fati fotite ya libulu leki munene ya libulu leki Mobutu 32 za wa take rich wa mwana botami na ba mil soki combien zo mona libula Mobutu lekaki munene ya longo na 97 ya boma mboka yende libulu 32 yende libulu wana botika rapé bokechu vous tabelema impera ko sabino et comme yote ba rola la basi na biso ba viola ba na biso ba do ba na biso na lo baboy siko ba misaba kena su potote bala mandibu ba do ba na bino je bala na France ba so ba zemite bana bi na poto ba se de bangote yo mo no mbali pa so lo ba pena soki edombo soki mbo na bokechu bayaka balaka basi na biso au moins soki mo so faible et puis bozo bisaba se no bala bandumba bo ntima mo lu ba ka vraiment bo mwate moi je m'en fous ngana ke ni poto na ke poto te elwangele bote je suis quinoise abi wala rêve na o kisinzo o rêvera poto mais poto on peut lingiote so na rêvera poto ni na so mapa mi balo na zakala mote yo yebi construction 45 na on a barum résidence na vanda so na rêvera poto caps kapanga la loma la Rolls Royce la Ferrari les motivateurs de tous les motivés a tu peux sanga type ya $12,000 ba Chypre comment ba Ukraine et comment ba visa ba Espagne comment ba visa ba Italie comment ngana na idéologie ya fédélo kan industriel idéologie ba indien ya indien to komona ya uti ndi piaka comme millionnaire libana so bonga na mboka na biso bonga na bonga wate ngana bonga awa ngala bonga awa ete ya biso fédélo kan industriel auto tekela nga chaînette o tu na tekela nga combien au moins chaînette o eza na valeur ya bete za 188 grammes chaînette na lati ba beta ba otala biso siko ba beta 188 grammes na vex ana place bateka or na bisa ko 4 quelques dollars o ba yibia na somba jango 2200 on a payé qui pave o fédé on so ba Nicole Zala nga somba or fédélo quoi moko moko te abula poto atonga ba immeuble ba arche de Noé ba suka na batena lemba na matongi ko lobate na ma campagne ko lobate la gombe ko lobate fédélo quoi industriel akenda poto te voice moko sana na vie bosa na rate akenda ka Dubai alobi avion ngo somo musika boy atika amotinda batu na vito luka mbongo ana Congo mbongo eza na France na kon na France cité na tangi na France cité na ebi France cité na ajoanga 45 années passé 46 ans na ko sa kayute mutamta na copie na e ana mboka na e nzamba atinda bishop poto za paradis te ya danger te
D'autres biso so na ba mama so bala na ba Congo o ba sela so ba matungulu ba ai ba ndembi bango tuka ba ke poto o ba na ba pondu ba ministre ba ko le pondu ni so ba kena poto bango nyoso batika mboka ngo boye to so mona ba immeuble zo tonga ma chaque jour na kin ba luba ete pona fatia comme président banda kala ba immeuble tu esala ma hotel dans la wuri ba luba o batika dia ma ba saka na gouvernement te bazoka mbongo na Congo mbongo eza na Congo nga mama na nga chazo tia kufi aza mongo so to vandi kaka biso tanga na mbanda kade to kotaka wonji secret to utaka baboende to utaka baboy mama nga bitanga lisola Lyon te mama nga bitanga lisola via Paris te eza mboka na ajo nga kutina pefe bako konjoka bakena bango na ko rêver potote babenga nga leader américain tuna Patrick Mukendi Muzungu na Angola ye mutapesa ngo na 1986 tona sa cook sa vélo yo pena o loka ba américain leader américain evanda tilelo Vraiment na opé ayembelanga bibi skunguni kwa yembi abotana mwana cancer nanga ayembelanga Chris na sinja ba 86 Christine américaine Christine américaine mwana isa sa problème na ba 86 bayembelanga ngo ya usuko bibi skunguni kwa yembelanga ngo Christine américaine na songa américaine babenga nga bongo ba contrement nga ba marque nga ba jar nga bilongi nga belobe nga yango pauvre papa Mbappé son âme alobaka oza leader américain oza la pièce rare tant comme papa me rappeler nga makambo bele tozonga na likambo kamba a 20 jours to yebi ke ba artiste musicien belé mingi ba to ça pe passage na bango na kamba ne makamusi oui mais il se murmure que ceux qui muto aza célèbre ceux qui a kamba il se murmure que bakindande ko tika bakisi na bango to yebi ke si je me rappelle bien yebi ke papa Wemba avant ba une année il y a rokufa na ya kindara pe kamba et puis aussi Edingwe Weranson aussi après yango apparemment dirait ekiti sara succès ya ba artiste musicien na biso surtout ba obaza célèbre ekiti ya mutu te kama pesa ko tumanaka et puis bino bokasaka batu bana kisi yo so mona kisi navana jibe pia na mona kisa jibeta na mona osaka musique navana kofi to ata bilamba na to vana na to liaka na mona kisi te na mona ata singa moka kofi to ata nde banganga bata mo singa mo loko mo bagi mabwela mona ta kofi bana bato vana asalaka musique ozo comprendre biso mamu tunakasa ata kufi pour qui sebe fo bomanga batuti pozo makila biso bombi so na quartier te muta kufi non nga kisinjoka na sambela chaque samedi na musicien na chaque prière samedi dimanche na catholique et pas monsieur l'abbé igendongisi la ndombele na kenda hakuna kofi le 3 octobre toti na ina na mama mi a choli la communion soit le communion de succès il Kofi mwana nzambe. Pourquoi choix ya kamba to yebiki makamba Kofi belé to kenda ngona ba église catholique. Choix ya kamba le singa bana ngaba kena bima na za sona na problème na ndako Mustafa mwana kapuluta. Mustafa aka na palace elinga prière. Tu connais papa Mustafa non? Yaka. Ay pa Mustafa. Ko onjore pa Mustafa aka na ndako. Ko onjore yo. Papa Mustafa aka na ndako saka prière non? Asa piende. Et cérémonie, il a pris le feu, il a mis le truc là du sel. Mon papa aussi fait ça. Après, il tourne toute la parcelle des morceaux. Des morceaux, ok. Ok. Ok, n'a salara. N'a salara ce qui va problème à lupango, mikolango kake loko. Total la lupango photo protégeango na zoaka. Bana papa kapuluta imam na soma kasi na musika sitas. Ayaka na mona sambe lupango mbasali makamba tsali ba boiseba bola la bebo sala bien. Bana ngape. Je pense pas que Ego Kitsate moi succès à Kofi Olomide. Kofi botama na succès. A mona nzambe. Kofi botama na succès. Ko to yebi sort ya ba musicien bela après kama. Yo nem to le bokosi. Okosi. Yo sana na de succès sila so ko yebsanga. Yo to le bi yebsanga na sila. Bref année Edingwe. So kokene kambeza ba subakati edunga sakola ashekenda so muna makati ake otika makamune nyoso kunetikala
a lobby très bien à Kerotika ba problème na yo azanango ba problème elle ko nga sona ke tu bien catholique papa sango abeye inongisi na ba problème na nga na zanango ba solaka o tabi ba solana papa eza problème na zanango yuza masumude yaza alors mututu ake tu bien na makamna ye nina yena ko tika ba kamna nyoso mujaza sanzate asate asate batika kofi mwana nzambe omata zaka 6 ka 6 65 ka 6 tenye lokwa mwana 22 ans tala Koffi Olomide tana good tala na kacha jede ninga buki jede on est petit moi mukia ba 22 ans félicitations déjà concert on a plein à craquer au stade de Tosaki mona ngo tala ne biyezo tika mande batwazo uti banga bangalema ba limité ba komina kin zo niveau botika Koffi à vivre ba mama Château Rouge bokende couler avec ça botika moi ba mama mi à vivre et bokanga bango Koffi te ya Koffi à violer ya Koffi à violer ya Kerich yo kuto violer te yo kutu yo nene bokanga moi na makasi te ya moi ça comme eloko pamba na Facebook moi ça comme eloko pamba na kwa victoire kala bakana fona suba ba okola moi si passe pas comme lettre Christine Kende boy asoka basani yo na koto mba beta biso na ba keneno zo la fisolo ba moi so na lo kasai na kwa ya fisolo ba moment pas kena poto ba betanga mabenga na lettre wana et pas comment ka ba parole à Koffi maman mine papa gwe papa na François na bazotala ya viola ngo ya nini Koffi Olomide Vincent Chiluizi bon retour déjà à Kinshasa auti Dubaï Vincent Chiluizi yoko to violete yango basango baza extraordinaire basango baza ba Patricia Massamba ote pas moi si Patricia Massamba agent Zola obité on a ko violer pour nous manier nos violer na kanka na makasi ote pas moi soko Mireille Matingu la plus belle femme du monde obité faut na violer ote pas moi soko Doré Mayani obité faut na kanyata na makasi ote moi soko ba Mélanie Inter yoji ya mamoto ba Laini Kawa ba ma sœur chérie Jeanne Ketalov obité pèlerine mwanza la pèlerinage la pèlerinage hôtel so tala eloko loko soise to boite moi ce qui parle en thème mais il y a eloko na benga eloko po moi ça kemba anone 71 auti no obité no mimi mongo bese o ko faire gedeyo ko faire violer yura le couteau o ko na ba violer 5 fois o ko na ba violer 4 fois o ko na violer 3 fois par semaine ba violer bango 16 fois ko fait ça de kaki nango 64 fois on est miswa de ka Koffi te vient nga tutu roba mwana maman ya tutu et puis no ko André bisou tan no ko Koffi ça miswa ala zikito tala bijou or no ko Koffi oso ko pan donc Koffi 64 fois wana par mois so nga ke lio yaka la violeur surtout que ne braza azoaka bango pauta kenda kado atambola suta za to mama sala te a violaka bango dubaka bango mère ali azana musani zakate po bango baza extraordinaire ba okosa ekpe mote ekpe bendedi bo peya le 13 bo peya le 13 bo peya parce que mundele petit lelo hein oh avira so na studio na mundele ke sa enquête na studio te boko biso Congo ko to mona ki sai ba ko selema ma viol o a violer nga na Chinel ba ti na Chinel na bino pe bindele ba juge moi bisa ba juge na bino o ba sakuna ba ke bena hotel ngoti po hotel tout okota ka to tika ba kombo na mikan na ba kombo na ba jour nga na cha bija hotel na lala ba komanga na uchi Lubumbashi hotel na lala wata so nga ba koma kombo nga na date na kota mkono kene kuna ba hotala njoro kisi njoro olala ka eza na ordinateur on a habité maramwana tango e pelaka liboso après tango kiti pourquoi papa Koffi Olomide azoki ton akuta na bana na été kosmeka ko traitango à l'amiable c'est ba sima ba ko sabana ba 100 ba 200 pour Koffi ko benga bango boya ba petanga eza affaire ninga na affaire bino na bi ke ba tuma ba sima na bango mais simba te ba nga bala cha mutu a Koffi ayemba tu boko koka mopa oteo ayemba victoire oka banjema Koffi te donc elle est très ba fan tout bonga Koffi Olomide bosana ba banderole libérer artiste Koffi Olomide oyo ba koya wana oyo ba kadi obi bo komike bino ne boyo te na Koffi le 13 niveau ba fan na so ba bete bino ba na kanda po ba like diba oh ba ketile mende Koffi
oyo se bamamboka te babenga bauta bairlande bafinlande baétats-unis bafree du sud bauta barwanda bangola bazokita oyo wana mikanda na oyo baza baokende balili baboye bakoya bakotonda wana na bino botonda batokolinga Koffi Olomide ye asakaka misiki asaka politiki te baministre balia bambongo basera Mobutu bana bapoto baza lese nga nalobaka seri ya Mobutu nga kutu Kabila na tiaka te Kabila kuti libulu ya 32 ans mwana mbala batameki bakokanga 18 ans esimbi pena mwa te mais ça va ozo comprendre Mobutu nde bane bazala lese basi ne bazala lese batamaka na bafarine na Belgique ale Koffi nda akangama na viol à lokuta viol Koffi Kutu nga zwanga te vrai chéri bo vrai chéri lo wanga bo via tuna tate ba vina ba Koffi so peto zati lo so ye peno cédé na no funda pete ne lo TV ni ba sanda ba lo ba baba mabe lo ba te sena viena ke lo ba ya sena viena yo ya usena viena yo le no garder ati lo mbela ngo ye ba te ya ozu cheso sana Koffi fo sepela star obibila star yeluko obibila ba arkelo bila musique ya star ya no lo ba kutu te no linga ba ye batela ko bomba kaka la mutema na keso kufilanga kaka esengo na ngamo ya uzala star ya star ibaksarani en plus na kindumba na ya bakisi pesa kindumba la yote na mamo sala mimi bala bango po okobo sala misusu okoza garçon mo aroda ka boye lokwa deka Didi Muwenga okoza Didi Muwenga agoda ko meleki me hotel kate ewa deka Didi Muwenga na pese mbote mon pote sans oublier Mastalangai dira makaya bel homme ekoleka mais star le kate ya olena star kitoko wapi yenga so nazo basasta bango lola ba Koffi mena ebita lala na Koffi ya ngamuna yambagela njoto no ka lenga mobali ya katu yambala kaso so tukuta Koffi to yambala kaso simbani to yambani c'est goût j'ai bien bon vraiment ya so li pekete so njoto ate bien ya olena star ya yebeto ero ba rêver ala na Koffi bazane be na poto ba nanga na été passé some condition na kosi longue jambe ya Christophe les musamba ya Kalutiti noela ndombasi ya Diko ndombasi ma copine Geneviève Malonga ya Toto Eiffel MK Saint-Alice Owanji Kroy makoe nagacha Kichasa yaya tozonga nomba tozapana wana tovona na wana mwamuke tofana na wana ba danseuse wana vraiment ba bon mabe bongo boka pe koluka ye aluka pe binote po luka ne mutu te bine mutu taveka na mo frère mama beli chaye o mwana ngakuna ba jeune garçon ba zo na ba nini na ba tu l'as dit tout ba cosité ba danseuse ti ba na ba mo frère na kala ba passe mo ba lova na lebete ba lo bananga pe Koffi miliki ne miliki jambon de jambon bala misa Koffi bazo lamba nde kolamba bakangelaka bango te bazolingana bango bakala bango wana bafana na bango ka bango moko basoka na piscine kokangela mutu ali bakangeli na kala de te roke prison de te kota ba prison makala papa kadena pa mutala mo fleuri yalo wana château mona paradis po bauti na ba souffrance balanjili vraiment bolimbisa tuturu ba bokomela ngebele ba pada ba collection o alinga kitisa o tuturu ba linga kitsanjili te ba kitisi njili te bwa bali bwa mo musika par rapport à ba komina kin ba rumbu ba lingola notre ba vérité ba kimba tseka musika tsango za mo loya ya na France kutu na Paris kutu bangi sali ya ile ko tona mabunga fula ba mo loya na centre ville njili nde simbi poto na zolo ba njili simbi poto be banjilo ba zakune bele banjilo ba yebi ke biso to ba ta centre ville baba musika n'esprit bien to que d'esprit bien yaya chebino okotaka wosali bulu coup direct talanye et pas Koffi ma moto ça de be piscine pe vanwana ozoli mtolo bano azate obimate atanga ko fati ngabo na ngozo anda kuti ozonga pa binisa kuti okozonga te ngata on to la kala na sala kaba etant to ko chilo à la camarade pacha mwanza
papa naza millionnaire a patron munene batutu ba yipacha mwanza ba trésor mwanza ba château mwanza na pigeon siko sie bango siko bale taka bango baba tambongo biso siko ta biso papa so tambongo to ka papa na bango papa ngula villa na bango na pigeon na tala piscine tala ko lie ba msaba ba ole 12h to uta classe boy to kimi lemsonga ba mama na kina ko jipa camarade nanga pokuna si ba mwanza zaki bana misala ya uchi omona ya ozwanga to ke kuna atambwa na car biso to bana ba pauvre to ba vérité ba paso ba ngo na ba larme ko ba papa mwanza te mutaleka ka muta camarade nanga Patricia Mwanza solar mona mutalar si lo soke se bango na pigeon otala ndako obi matin bon papa bango tonga 13 maisons na vana ba congé kuna so mbana na kile ngona 1 mois 2 mois 3 mois pour nous aura mo pepa mbinza na mo lokana va na paradis ba piscine ndengwana bango siko ba mona siko pa Kofi Olomide siko eza nango bango moko et puis Kofi mo frère yana ba 14 chambres ya canon na canon na bola na climatisation te na bumbu kuna siko mo frère président babaloba surtout de ce moi na Patricia et président on zo ngati no la na chambre babo pour la chambre pour la chambre na mo frère ko fait tonga ba fa na l'aise et yazo protéger bango kitoko et c'est bakangala bango bakadela minyelo ko plus makala lokola boloko pa bobi matin ni Sandrine n'a pas le baba jara bilora boy biloni ki bakangela bango kuna eza ko kangate ba sentiment na bango moko kufaki kangela kufia kokangela ça veut dire quoi kokangela wana boloko ti obima to mona te libanda bango bana piscine ba répéter wana et ça là pour kokangela peut-être ezara so ba préparer ba concert ba préparer ba clip ba spectacle ne choke poto boy jibe so za so azu parlement munena ma campagne ba vandi bango tout ezara ba we rapper mona sali bango surtout jibe na BCB asala ngotro mais ba vandaka ba maki même BBC alors vandaka chez biso la parler de ça munena na Kofi Olomide ba Patricia bango tout ezaka mikola ba okende ba voyage ba nini ba maki bo ça ba préparer que au fond na pas Kofi BBC que alors nga ko fa pas Kofi ta ba msusu ba moni ba ko ça maki là je balinga so ba voyage bon et ça la boy boy maki pas Kofi yo ko ça boy et boy maki pas Kofi boke poto tu ne zaka fiko fio comme malake papa mon ba msu 4 ba ke 6 ba ke 6 ba tikali o te peut-être tika so na mon frère bon on a ko kangela tom so panza sango déjà ki ngana voyager pourquoi fana ka bo mano fana inene 10 mois te jamais et zaka so mo maki kaka o mona ba tikala na mon frère bolé bana ndako patron ndako star yaka bana ndako ya Lionel Richie et pas Kofi ko lié wapi na ji ba melanga ba ji ba ville ba melango ana Congo ko tala bana poto musuba na njiri bo finga tuturo bo finga binote ana Congo ba tutu ba melanga kokona bonane ana Congo ba tabanga alimentation ana Kinshasa mutabanga alimentation na Kinshasa ana Congo ba tutu ba la association de parité ba yebi yango te ayebi jambo te ngana yebi jambo na na ville bazana chez Kofi ba mona ba chip na ba jus d'orange na pena bango na so melango te tala Kofi a bien à traiter ba danser qui to quoi à protéger ba monto ba bala baza l'aise ba danser presque ba leka tout ba Kofi tout ba bala ba sa ba mariage ba so ba sala ntambe baza à l'aise Kofi amutia mabete ba midi bana ba kinya bana ba lara danser donc en tout cas na pesi ka de chombo te passe sali les États-Unis ma petite sœur chérie combien on a besoin numéro na yo na pesi Jani Mungu na kati Toronto na pesi mbote et ka de cho na Canada pardon na pesi mbote na ma sœur chérie ma copine privée Jani Mungu vrai chérie et puis sans oublier Yoyo Limbaya Yolande Limbaya vrai chérie 50 azo lata ça ka États-Unis akeka Canada des apamba to sepe de tolati quoi. Voilà, merci aussi à notre président de l'île, Joe Béni, notre président de l'île, Kissinjora. Mama Tika, président Joe Béni de l'île. On président Bichon, Joseph de l'île. On a mon président. Il y a bien à Bogar. Tous les ans, on a un concert à Kofi millionnaire. À payer champagne. On a fait que bilamba na zoa tenga moko. Abalanga yaka na matonge passe na zanjoro zo ba plan. Yo zote. Moi contre-temps. Non, zo contre-temps. Non, zo contre-temps président. Président Joe Béni. Joseph de l'île, président Badjen, na kasika na l'île wana moni maître Luruetu, Cédric Mandemo papa na Steve, Joe Béni, Deka Mouenga Didi, bel homme, beba mobali, boy.
Voilà, qui s'indora juste dernière question pour que tout kabana. L'invité, toujours comprendre position là peut-être. Héritier Wata, Kofi Olomide, mutu faut à remplacement quoi. Mutu faut ça ni. Faut à remplacement quoi. Na za remplacement ko quartier te sandako. Quartier la te sandako nanga, moi quartier la te. Kofi za chebiso. Ngana batu mususu te. Okuta un avion, pas beaucoup un avion. Place batu ate beaucoup beaucoup sobe chekara. Ngana Kofi. Chebiso kama Kofi na za mama nga Kofi na mabele alembonga Kofi. Banoko na nga ba mama lekila nga ba Kofi ba lembonga Kofi. Mama na nga so na Kofi. Kofi za chebiso. Quartier la tête na longa kate. Na za. Chebiso. Wata na sala akuna. Nena za na mouvement na nga na sala ka epa wata. Na mtu toke poto chiriki tout le monde va mettre sur ma belle na poto solo 4 saisons. Ayat. Wata soke beta. Omoni wata ok beta na chiriki beaucoup de choses à makasi. Comme so na France Belgique té. To c'est la binya soki na ba mboso soki na ba do mboso ba na ne ba taba ngote bo na chiriki to tabla bo soki bo pekisa concert. To ke beta na États-Unis pe bo ya. To ke taba toro to bo ya. Wata na sala ka chez wata. Na vanda wana shenga kuto zaka soko sala te e comment peut parler et comment on parler na chez wata no ke egnos na limite okangela nga pocha te no ke soko na coach na sala wata na coach na chambre wata kanga chambre te tsaka ngopulile et bon ce que sande ça na faut pas wa bisablo onde hein donc o wata sali peto kende bi go koloba te hein non to koloba bi go koloba te to loba vraiment to koloba wata le bo koloba te Aliena. Surtout tu bise l'album le 18 décembre. Le lundi premier. Nana zo beta. Mais bon le bati. Papa ni son bon le bata. Omone wata boko moka Sonia. Non, Sonia par rapport encore. Mutu toi au sala musala bien to osala mieux placé pour na roloba. Na génération le album ni zo beta. Na génération comment ma génération. Elle loko. Pourquoi faire c'est incomparable. Non. Wata félicitations na terrain c'est bon. Terrain na mi chona sa terrain fait na sa terrain. Na terrain félicitations à héritier Watana c'est bon. Wata kanyi monde nzembo ebeta partout asali tourner kaka ya RDC ya pamba ya poto te ya frite te oto kendaki na budget zaki concert privé ya koteka billet te omonaki mais wata so mimi tuka ya sika 9 7 bazolu ke ba misusu soka e poto na ke congé bossa ke pe ma ke somba car mususu abetika na RDC pamba. Car non, héritier moi tambola nango. En tout cas moi so boye héritier. Au raté. Voilà, moi ça kanga motema. Na lo bakaka. Moni moi si tema kibo mama. Aza motema kibo mama. Ngamo kisinso na moi pa mo bal nanga na ko boye héritier. Oba Amazon ba mona. Oba mère nanga li alimbisa nga mona sanda pa zo ba kena viola ka Kofi. Ali ya boya Kofi ta. O dans ces aloba boy okuna o ba violanga mobile na za ba parquet na ba juge aboya Kofi ta moi ça porte ça mobile lelo leader na biso ya bien ya beau hygiène oboya yi oboya wata na makambo ba papa ba lokuta ba bezi lelo ta lelo boss amacha ke ya boss mbongwa na micho moi ça na zo regretter non tant à comboter. Ya boss to suma carrière $145,000. Mais que ce soit tambour on a qui. Suko a keboy ko ya zoya. Azo suma suya ba 300,000 et quelques dollars. Héritier c'est un millionnaire, patron, esprit. Esprit na yo zo mona muta esprit. Asomili ba tout. Ya sima bakar. Batika so 4. Bakim boss suba bakar. Car il y a 100 plaques. Et puis batali boso ba chanteur ba ozo ba chip ça ko ke poto mais je te dis la vérité félicitations oh mais c'est moko ta sali yango bina file pe si ba ketch tambola tika comparaison tika comparaison ça la et ça rapporte moni biki rouge to rene balaba na moko ata mona ketch et bisa milinga ya pesa ba ketch ya ba $1,800 qu'est-ce qu'il faut comparer mais ouais ta moni ya 100 plaques ba vena so ba champion dans l'autre aussi so comparaison et héritier Watana bina filé te to so ba te Wata leki ta chanteur pas Wata monsieur Wata chanteur
to lo baboye lelo japonais souffrir na wera azwa carte celui ça na utana ye maison mère lelo via zo sepela karasika climatisation ba manzeku na mbonda na biso azwi bor na base ya fuka soit si ba musicien biso pe to reçoit ba to lobela kai to za cirque di ba ko sa bor da di mola ko sa bor ngapena ko sa bor pour la tourner boss bon biso tele biso te abilo ko prete e be ga leader américain na mona ka mikolo kaka e lugna ka so ke taper kaka na so mbele mutabi e longi kai o za ka bien c'est que faut ça mais makasi ya kisinzo kala ça mais la makasi déjà bana kala so o taper senga baro pesa nga amonelo ni na bi ke lugno ka la mu kaka bo boss net ça ka boss déjà pour ça ka ba surprise na ça boss déjà nga ninga vola normal volo na koka ngote pour nga ninga na vola normal na ninga pe automatique manuel makolo ko tshabo na kokate nga boso ko pianga yebaka déjà to za poto ke poto chirkiti e za pe après poto chirki ya to mona ba krisa shoga to si abord to kozwa ya wata patron wata motema album simbi abeti na katanga na Lubumbashi abeti na Kolozi abeti na Kindu abeti na Goma akebeti na Bukavu bama sasa zongi sasa wata salongwaki sasa wata sasa on peut tout ya solo vraiment na Bukavu déjà solo ya solo Nzamba usaka batu wana nabite so bakoko na soka basaka nyina mboka mwana so le soumoni bakoko kala ya katanga so na bataka tanga. Voilà Kisinzora, merci beaucoup, un grand merci à Fiston Samba, LBC service location de voitures de marque agence Yassir, vraiment n'habité Kisinzora na moni dio wana ya yona maniqué de retour pendant ba moment belé to biki bino mbali boyo na souté mais to moni bizu wana nga surtout bizu wana ka désolé ke la ngai moi sinon ya solo moi c'est dans un maniqué. Moi c'est dans toi ba lesbien. Réconciliation là pourquoi d'abord? Ah? Réconciliation yona maniqué. C'est pas tika na soniti. Tanto ba singa famille kata ben na raté bozui. Morera bita la reine. Vrai chéri yoni makambo. Bita morera la reine. Eza singa famille ekata na kamebenda na raté. Yo batu baloba asa mama bana. Ebenda na kamekata na raté. Pardon. Ebenda na ba vitesse oloba raté. Ya mindele ko na TV 5 ba sagerer. Le alobi là. Excusez-moi. Moi alobi ma. Total on a TV 5. Bon ba ça excuse-moi. Vous comprenez? Maniquer sa famille. Mais mingi na ciné ko zonga na maniquer. Poto si ça ga garçon. Son Massa c'est calculé. Massa. Nikawa. Nebsola nikawa. Niveau to calculer, to vider. les arabes na mutu. Ça pour na mutu. Massa c'était calculer to tilo to luka. To mona yiko tazali bela de. To chepene pa to bomimba la mo. Massa maniqué pardon. Noko dans studio. To ko dans studio. Wemba. To yemba na prince. Souka na dio Souka na dio. Voilà, Manique de John, je pense que tout le monde a déjà vers la fin de l'émission. Merci surtout à Chris Sarkozy, Beauté Magique. Merci aussi à Jenny Mbala, Maman Aurel. Merci aussi à Osé qui est un parent français, pas comme les autres. Qui nous aura habité le mot de la fin et puis salutation à quelques bateaux disposés de temps pour l'Hollande. En tout cas, merci à tout Balandinga. Botia ba commentaire ezala bien. Non c'est pas makasi mimi pona Koffi Olomide. Merci na ba kimbangiste nyonso tourner boyamba ki Koffi Olomide. Surtout abana kimbangu quoi. Oza mabela kimbangu. Viena mo pao. Yela biso mai wana biso peto sokola awa. Viena mo pao. Osali idée ya bien. Problème ba ko sola lokuta. Bazonga eka pa nzambe. Likamna so mdasolon ka bata mokilité. Ezala ka nzambe. Sali bien ok soit na bankum ok soit na ba papa na ya kimbango sali bien et puis automoni o sali pona ba mama kuna nzamba otika ote mutu to ayebi ka comprendre que za ngo do salo kuta nga so ba lobake ba sala ba ona vie na ko ba sava bon ba sala mais ko ba u ba viola kande yango ni et puis ça kanda ça kande do vie violer do tele mo songo vie violer tele moi songo aloka niche la roste na Australie vrai chérie ma fille chérie
ni chala rose uta mwasango aloko ata titi mambu chala te uta pena mwasuka passa smuke no te par long chambre uta par momi obi opana violé kaka chose te pour nous sonanga été uta pena asi pour notre tête vraiment en tout cas merci na Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève ya chéri ya Jean-Jacques Pagna merci na ya Robi faut maine display en couleur yende Bogar Angleterre wana ko ya nga bien bon je te pète ya Robi bien vraiment Kulana Robi faut me lengue Denis Ikwa ya Julie Mosette I love you pas Sosali ici beaucoup malouta les pétrole de Dallas merci na suba plan notre triple nationalité congolais français américain nazaya ko sepela maibelanga papi azoya boutique na sona kata commune kina to la takaka tout ça d'ailleurs ko sepela et puis nzemo na na bibisango Léona Boutou zouk sexy on a sali jeunesse ça te café au lait bien naturel et puis bananzili na sali nzembo bolunganzili ya Jomas Masamba na moi c'était Mirai Chuba bananzili na ndenga mabete to fingite tu roba ko finga binote to tala ba milliers ne to fana na Kinshasa ne bo fana na Paris mo lo ba so za moi na banlieue et à côté ce qui est ça Élysée ta moi musique ka koloba na ka fana ba ki kole na côté ba monga fola ba musique kuna zo comprendre na ba centre ville ya ndemo te donc il faut comprendre tout roba puis merci na tout roba vraiment moi na maman o amaele famille ba confiance sur maman mi atangi ça bango ya amaele abi ko faire vendre au kuna a violanga 5 fois ou 4 fois ou 3 fois ou 4 fois ko fait beti 16 fois par semaine do baka bino do par mois do 64 fois te ko faire ça roboter ata yo ko kate ata uza mobalo ya chaîne o ko so là ba cité 64 fois par mois et tout parce que ba mois ba ça na kofi pardon ba lo kuta pour ça le kuta bo kata soniti et puis ça bino bana basana o ko so ko fuma kambo o moni ko faire ça baoba bino mindele ka bolo baba 8 ba 7 mindele bozo proposer le kuta ba 8 ans bokanga kofi bana na ville mama ba sama la laisse ta ba kofi bana bateau yo balinga bango mba kofi bana ba fano yo o babina nga panjoro ngale 13 na zawana ngotika ndaku na nga na Canada na mwasi na bana e ngotika ko tubana mema mwasi na nga to kende pona mobali o kofi ni mama sana Congo lelo biso na Afrique ngala na Côte d'Ivoire balo banga bauchi nga ba hotel nga ba okasanga américaine ba tu nga bauchi Congo ba kofi olomide ne ba tu na Congo ba kofi olomide poto ma de Congo ya kirich baka nga kofi 8 ans bino na France bota mo na Paris c'est que kofi zanga ba fan wapena boche vie na bino en danger yango boke na ko retirer ba plante na bilo ba ke to kosa podi bosanga bobi ke bokosa soit to yeba niko yango sana ina ba bote fala gaza la vie mema biso mema sana ba bote pena lobe nga gaza yango bo manane ba sakana ba sabu manana soit zona daza c'est vrai ba se musuba utakati talanga avocat na nga epsanga kotanga ka komba mutu te kotanga ka te sanda nga ko se kao soit zona nga kocha leka anya kao fleur kao bango tu bazana kao sanda nga kacha bango bana mamuna bango kala babo manda ba sala somo passe ba utaka o comprendre bab sanga non en fait ko monsieur leader ni na Congo la danseuse da bazanga bilanga ba leader bilanga ba leader te balinga bongo soko ye place bamso bazana aokana kaka barona sa 55 zaka nani sona ko sala na lukaka patwana pour amoni baro niveau za kitoko ba boacha na mbongo MP ona barona zaka nani ba basi ba yaka bongo na luka mukona ngona koma ko sala wana akoma yanga sheta mona makamna taka patron ko sheta asoma kwenchi kwe asoma na hotel asoma na Ozeland na sima regal 5 parcelles sheta 1 sheta 2 Olandie na hotel na baba mabataba ezama na 5 chambres za kawana sese mais sheta mona makanga baba so ba ko sala wana bayande pona bango bayaka ko komisa pa bakutana ba leader na ba goya ba mike ba kana ozo ko pa yeya banoko balaka faible mobali tout a faible mobali tout a faible boko ka ba simba binote
bokoka mutangu zamate bokoka biloko mikusete nga pamba na loka mobali boy nga kisinjoka na zolo nga mibali na sukulu loka mibali na kitoko te mais yaya na sokolika na mbula pamba na zo mibali do banoko bakoka bongo te bamoni kusi na nga ya pamba kusi na nga ya pamba yaya kusi na nga ya pamba o moni kusi o ya pamba kusi o ya pamba ya nga lobi na mbula ya pamba bamoni kusi ya pamba balinginga banoko basa noko to aza faible yaya mobali to aza faible mobali ta banoko ka ba grand frère na so ba okene ba concert ko fa taka ndenge ba fifi bazina ba na masoko poka ba boka ta bien kaka hein yumu na katina kinyawa nde koma moto de personnes moi sina kati mobala boaki ah émission si Voilà. émission si et ko si la pe boité to na agence na biso ya sir ya location ba mituka ngaba ke Joe Fiston Samba yene so lingo za voiture kitoko tamba on a pris à bien il y a climatisation bon moyo comme na Congo mikolo ba marque tout so ça besoin Jeep pas bien oza besoin Hyundai oza besoin Nios tout Range Rover yene makambo ngaba ke Joe Sambale FC yo yebi o mutuno vient leader américain tozana pona yo mituka ya bien parce que je me refuse te pour ça numéro na e ne passe pas louer il y a Fiston ça mais à plus de 143 81 16 19 204 le Roussala vraiment bien si vous avez besoin de location en voiture de marque et Roussala bien merci surtout na bateau tout ba disposé qui tombe pour Rolanda un grand merci à Oscar Marie tout millionnaire en kilote merci aussi à Chancel Lembe Mathieu Fula na petit cousine na petit sœur na yu akufa wala ni babia obeka kalati fula na mesa nona china bo sana ate fula to chinjili to zozonga ya barumbu tata moko somo na mbali mo banda ka po yu azaka tale mo sili soko banda kanaki yu na sima karabu atimbuki lo konika karabu abwaki yaya mibali ba faible banoko bakokana bango te nuko kokaka na ita na piscine hotela ka petit mo boy na piscine bandoko muso bakena ka na piscine hotela ka ba petit ne ba soko na piscine wana vraiment petit vraiment bandoko kutu bala kaka bana mbele ateme na kwa kwa mela mo petit mo leki ya bie nuko fasimba petit yo la petit bora si ma pecho kericho ta pecho na te kaka boye kaka banoko bakoka te monsieur sina voilà merci surtout à Oscar Marie tout millionnaire en kilote merci aussi à Chancel Mbemba des médias un grand merci encore une fois à Diane Mwanza merci aussi à Maman Lola Mwanza merci à Adèle Basung à ma maman chérie merci aussi à Curtis Chimpi Mwanza mon bébé merci la famille Chimpi Mobimba merci na bato tout balinga biso merci aussi à Chris Sarkozy beauté magique Chris Sarkozy puissant. Merci aussi à Hervé Lukusa, un Canadien de plus maintenant au Canada, puissant aussi plus que l'océan. Merci Nabato Toubalinga Rabi, un grand merci à l'équipe technique, il y a la voix du peuple Mobimba. Merci à Parousia et Sayo. Merci aussi à Daryl, merci aussi à Gilles Vazolandonga derrière la caméra. Merci Nabato Toubalinga Rabi, au prochain. Bye bye.